omoni soki lelo otali bandeko na biso ebele bakimagiste ebele na motu na bango mateya eza te mama, mateya eza te, liloba eza te, bakoti tro na makambo kaka ya mabe. Baconfiance mosusu omona na église azozwa mpe asala magie soki nzambe azofandaka kaka azoyokelaka biso kaka mawa moya nini nkolo yesu aza pembeni na ye otata lelo mosantu soki alinga boma mokili papa mbenzaki angali se afukamaka tata limbisa bango bazoyoka eloko esala bazali libanda me bato mosusu otuni makambo jakame neza esalimaki wapi yawa memona ya israeli ngalobela bino makambo jacob na israeli esalanaki na pata sana Abang, akan kabar besar. Bapak sekarang dari Zoom badan bangun. Angkat si bawa kim bangun dia, anda sini komandan. Yo sola baba baba na biso taho yukuki. Biso siko yo domi pesa. Tama kamunisa boni boni pengo isa tango ikoki amenta lebanje aboni isa mokili tango wana oizalike malobanyo baba alobaki ezo kokoka santa ekobota makambo ebele nyonso komona yo mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Mbote na bino lisusu badeko batali pe badeko bayoki balanzamenga makimbango na mokili mobimba kimia tata nzambe kolo sita mo mosantu zinga bino et continuer kobomba bino butu moyo oyo bomesana ko pesa attention na bino pona kolanda n'est-ce pas menga makimbango oyo toyaka butu moyo liboso ya baitandela bino pona kokabola boyebi pe bososoli na tina ya likambo ya tata nzambe wa bino momon falone oyo na ye na mokolo lelo lisusu na ba invité na ngai ya mokolo lelo pona kokabola ndenge na seki bino bososoli pe boyebi na tina ya likambo yango tozalaki na masolo na mboka nkamba pe tozali kokoba mobembe tozali kokoba na mboka nkamba n'est-ce pas pona kotatola to pe kotalisa lolenge nzambe ya kobombamaka na kati ya basali na ye ngai te na koloba kasi baye oyo tata atia bilembo oyo bapesami na mokumba ya kopanza sango ya koteya nde yango na tokokuta na bango sans plus tarder totalisi bongo na ngambu ya papa Chico elongo na bandeko na ye oyo bozali biso na plateau topesi bino mbote mingi. Mbote mama Falon, mama journaliste. Mbote papa Luison, mbote papa Menaintango. Papa Menaintango. Voilà. Et c'est vous avez mingi. Je pense que na kubana peza na papa Menaintango parce que kombo na kwa kanga ngote lobi Sonia Kotuna. Tozalaki na plateau. Yangwana lelo yo papa, buta toka bwana ki santé malamu. Kimia na ngole ya tata nzambe ngole sbe tata mosantu. Voilà, papa Menaintango, kombo na yo penza ya moto banda, te beti to kopesa malapa papa Chico mais kombo na yo ya boeto banda. Ezali boni boni. Elakisi nini? Kombo na nga Menaintango ezali kombo mo boye tata mulio mosantu ye mo wapesa kina papa wa botingai. Papa wa botinga kombo na Gilles Menayame. Mais alobaki obota mwana mobali moko okopesa ye Menaintango mokolakisa likambo nyonso ezalaka na ntango nango. Yango wana kombo na nga ezali Menaintango. Voilà, merci beaucoup. Tozui explication ya kombo ya papa. Papa Chico, mbote na yo, mobombe ezali ko continuer na mboka nkamba. Mbote mama Falone, mama na biso, mbote na bayi to nyonso balandaka menga makimbangu. Parce que balobi eza makila ya kimbangu biso tu toza badescenda ya tata kimbangu yango toza makila na yebe molimo na nyonso yango mbote na bino nyonso oyo bosepelaka na émission ya mama Falone pe mbote na bino nyonso bato bolondaka papa Chico boza na 4 coins ya mokili tozwaki ba message na bino tozwaki ba félicitation na bino yango nde moto esalaka biso bien parce que makasi na biso yotaka pa na bino soki bino bozo osala ba commentaire bien biso tozo ba inspiration bien yango moni ke musala tata
na prometaki bato ke non na 2025 le 25 mai 2025 bana ya bilembo bakoya ebele bade na nkamba yango moni papa na biso alobiki ekombo na ye ntango ntango na ye ekoki deja yango moni ntango tolobaki non na 2025 oyo bagenie bakobima na 2025 oyo bana moko bakobima bakozalami te toyi tomona na émission lekaki mama tomonaki bachef coutumier tomonaki ndenge balobelaki likambo ya mboka yango wana toza na mosala wana oyo papa apesi biso mosala lelo mama falo toyaso na mosala te ya kopanza ya kodivise libota esanto omoni soki lelo otali bandeko na biso ebele bakimbangiste ebele na motu na bango mateya eza te mama mateya eza te liloba eza te bakoti tro na makambo kaka ya mabe buzoba likambo kombo moko elata bango na motu oyo ekoma satana tia bango kombo moko na motu oyo embriye bango makambo ya tata nzoka nde biso toza bato oyo ifalaki tobanda koyoka maloba ya tata molimo santo ifalaki tobanda koyoka maloba nini oyo baza kolobela biso yango moni ke non likambo na ngama eza na ntango nango tozomona bana bilembo baza kobima tokonéglige bango parce que tokotala physique na bango tokomona bango be bana mike boye ndenge nini te baza na likambo ya tata nzambe parce que ezali nkamba ya Yerusalem eza source ya connaissance eza esika oyo mayele evandi eza esika oyo banzambe bavandi mpe nzambe le roi des rois oyo roi David abaki force ne utaka na ngomba atalaka le roi des rois ye wana tata Simon Kimbangu kianga na esika avandi esika oyo biso toyaka esika mpe avandi na bana na ebele me balobi te ke non bana nyonso toza awa na nkama tozali bana ya tata te mama falo babundisi mpe ya tata bazali awa bato mpe bayaki oyo to papa adefaki mpo bazosala misala bazali me ntango na bango ekoki oyo aza na besoin papa akopesa ye makambo na ye bakotika nkamba moto akobenga na nkamba akozala te yango tomona papa luja abaki biso mpe todefendre nkamba tokopesa ngo na maboko ya bato te parce que papa molimo santo alobai likambo moko alobi ke non awa bino batakamba boza kolakisa bato mabe bato bakomi kaka koloba lelo ke non nkamba mpe elobaka nkamba mpe basalaka bino bokosala te yango moni ke non bato mosusu baza kokoma bamvwama na likambo ya tata me bato baza na likambo ya tata baza bango bapauvre bavandi na bango kimia me bato mosusu ne motu baobala nango badebasi baza kosala bamakambo na likambo ya tata likambo oyo ke non papa apesi biso po topanza sango me bango bakomisa yango lokola tobenga yango lokola cop soki na ye natia bosantu nalobeli komba tata Simon Kimbangu kiangani nde makambo na ngai efongwami nayebiki bakimbangisa so obi kaka ngai tata lati ngai tata zala na ngai bakimbangisa nyonso mwana papa yango wana moni ke non ya ba véritable mama baza komona pasi baosala mosala na pasi baovivre na pasi mais o wana biso bafutaka biso mbongo te biso mbongo na bambongo na biso tozota bankamba tozosala bamakambo tozosala na basouffrance na biso mpona bolingo ya tata nde tozosala biso toza na esika te tozwaka oyo tozwaka nde na molimo yango makambo tozomona yango papa shikoyaki awa na bambuta na ngai toyaki na bango ensemble tofongwami tosali bamakambo oyo tu mission na yango osala na nkamba yango papa apesaki ngai kado ya bambuta oyo toza na bango. Merci papa Chiko bambuta omemeli biso na mpona bango ezali volume 2 mpona yo ezali 6e volume parce que euta Kinshasa tozalaki mpenza na kati na masolo na yo ya mozindo makasi kasi sepelisi biso mpe ntango toye okutani na bandeko na yo mibali soki nango koloba bongo oyo bazali na boyebi mpe bososoli na kati ya likambo ya tata Kimbangu yango wana tokotalisa epai papa mena etango papa mena etango c'est vrai na volume 5 ya papa Chiko ezalaki volume 1 na bino tozwaki mpenza oyo bozali na kati ya mozindo te mais lelo oyo kamera emengama Kimbangu ezali wana ezali kosenga okoka kosolola na bayike oyo bakolanda yo à travers bakolanda yo mokili mobimba à travers emengama Kimbangu nayebi te soki okozonga na angle nini parce que lokola manso tokolobaka na biso bana ebilaka ekozalaka inspiré epai il y a le grand inspirateur yo moko yebinga mpenza na ko accès yo te
ki papa mena etango lobela boye to sala boye te ngana tikeli yo caméra otalisa na biso grandeur ya likambo oyo efandisi biso awa liboso ya bakamera ya menga makimbangu po ete mokili mobimba oyo kolanda yo etikala na eloko moko to mibale ya motuya na kati ya likambo efandisi biso na ngonga oyo maloba ya mboka ya bino. Sepeli mingi mama Fala mnemo pesi nga maloba nawa kolobela bana tata Simon Kyangani bakimbangiste kozala kimbangiste elobi ebele biso bakimbangiste tolinga kobafuye ndenge Nzambe azokotindela biso kozala kimbangiste ezali eloko moko ezali grâce pour fobengana pour kozala kimbangiste ondima tata Simon Kimbangu Kyangani Nzambe fouta na ye pour na kotala physiquement boye ke balobela ke Nzambe azali mutu Nzambe abotaka Nzambe akiti en personne boye yo mutu pour ndima eza tellement passe faut zala na ye pour comprendre asepeli mingi pour likambo yo depuis na bomwana tanto tozalaki kutanga na mboka boma bato ebele même bacollègue ya classe babanda kolobela nga yo mokolo ezali ozala pasteur ngana banda komituna pasteur nga moto ni école biblique nakota te ni ete eloko nakota te yo ni etano nini moko boye nayebi te siko pasteur yango ndeni mais ntango naye kozwa bavision ya kolota tata Simon Kimbangu Kyangani azolobela ngai mpona nini ozokokimaka ngai mpona nini ozokokimaka ngai natunaka tata nga nakimaka yo mina ya kolanda sikoyo ndenge papa oyo aboti ngai abanda kolakisaka biso ki tata Simon Kimbangu azali Nzambe bato ebele na mokili so moto alobeli yo tata Simon Kimbangu azali Nzambe ata otie duti mais fo otuna mpe mutu wana alobeli yo tata Simon Kimbangu azali Nzambe fo otuna yo olobeli ngai tata Simon Kimbangu Kyangani azali Nzambe na ndenge nini faut kofouiller pour berger pour trouver trésor na kati après omona mutu abana expliquer que tata Simon Kimbangu azali Nzambe pour la divinité et azali troisième personne la divinité et azali Père céleste ya wana balobaka tata molimo santu yende asu c'est papa ndengenda bana koloba ngai soki na batami bandeko na nga bakomona ngate mais bandeko na nga soki bango mibale babatami ngai nakomona ba c'est tata molimo santu yende tata Nzambe tata mutu asala invention inspiration ya mokili mobimba po biso to salema euta na maboko tata Simon Kimbangu Kyangani Nzambe ya bakoko na ngai Nzambe ya bapara na biso Nzambe ya mokili mobimba koyeba ye ezali grâce mingi po soko oyebi ye pe akufongolela yo bamakambo ebele ke ngai nazali Nzambe boye na mikabola na 3 yango babimisa bamvola misato tata Kisolokele incarnation ya tata Nzambe papa Dialunga na nkolo Yesu ya deuxième venue ndenge balobela on Ephésiens 4 chapitre 8 à 10 que le même esprit m'attaque yango kaka même esprit ko kokita na région basse de la terre c'est-à-dire ezolakisa ke Nzambe azali na Afrique surtout que pe na Esaïe 19 verset 20 tina 21 tina 22 wana ezolakisa biso ke mikoloko ya Nzambe akomona na katikati ya Egypte Egyptien bakoyeba Nzambe pe Nzambe akofanda na bango bakopesa ba offre bakopesa nyonso oyo Nzambe akosenga Nzambe akopesa bango oyo aza nango pe akokokisela bango mais Nzambe akofrappe ba Egyptien yango zomona ke est ke Congo tosala bitumba mpona nini tozokoyeba Nzambe te
nzambe alingi nini yango omona ke nzambe afrape biso suka nango ye moko lisusu azobenga biso ke boya tosangana toluka kimia tata Simon Gimbangu kangani yende tata Molimo Mosantu yango wana mama Falon nango loba mingi te po la pesa pe ndeko na non papa vena itango moto na ngai mususu roko bakisa likolo à quel moment ososolaki ete tata Simon Gimbangu kiangani oyo tozali na ye wana nde nzambe Molimo Mosantu yo personnellement na yebi te ezalaki depuis boma to ntango ye na Yerusalemi ya sika nde bososoli wana ye to elekelaki ndenge nini bososoli wana eyanga na age ya 10 ans po nabanda kotuna papa na biso po papa na biso papa oyo nalingaka mingi papa Gilles Mena ntango papa oyo abotinga aza na bwania ya bandoto c'est-à-dire sagesse wana nga pe nalingaki nazala lokola papa po nabanda komona ke bamama nyonso ya pembeni meme bandeko na biso motika so ya loti ndoto akobenga papa allo Gilles ndoto boye akopesa ye ya siko connaissance wana eloko affectaki ngai ndenge ni papa azali na bosuite mais aza na sagesse c'est-à-dire lobi soki aza te sagesse wana ekokende perte nga fona luka nayeba sagesse wana azwilaki yango wa yango eloko mpe epusaki nga nasala barecherche mpe na bana bakozwaka papa Simongimba mpe nakoloba na age ya 12 ans nakenda na Mbanza Congo nafuma Mbanza to amemanga nafanda boye alakisanga ke tokende kotambola na mokili nalobeli tata tozokende wapi totamboli toleki banzela bisobe tina Mbanza Congo alobela sata pakota na Afrique akotelaka nzela Mbanza Congo alobela nzela awa nde okomoni tayi tomwana mona sata namona tata Simon Gimbangu alakisanga fongola oyo ezalaka na Mbanza Congo alobelanga mpe na poids oyo epesaka alobelanga ke fongola wana epesaka 70 kilo natunangi tata mpona nini fongola oyo epesi 70 kilo alobelanga nkolo oyo ezekolozo batiaki na mokongo ebanda kopesa combien kilo 70 yango wana fongola ayaki ozwa na mokili yango wana ayaki opesa ngai le 18 mars 1921 yango wana opesaki ngai yango wana eza makambo ebele ebombami tata Molimo Mosantu aflashaka biso makambo wana mikolero ya nabanga po bandoto mosusu nolota ya fin du monde mais nakosepela mingi nasuksela awa po napesa mpe moninga parole po nabomba mpe ndambu mission eza ebele. Merci beaucoup, Papa Mena Itangu, Toyena Papa Luison. Papa Luison, ça va? Ça va bien. Qui m'est allé? Nous sommes Malili, Papa Luison. Nini? Likam nini Malili aux aboyes. Ah, qui m'est allé encore? Vous avez soldat de Molimo Mosantu. Voilà, Papa Luison, on va dire que c'était kaka maloba oyo, n'est-ce pas nengo yo kinga ina siko sola Papa Mena Itangu était mon salamonene oyo zui parce que nangonga oyo celui de bito tala papa na biso papa Joseph lelo peut-être on peut se représenter pas il papa Luison aza biso na nkamba papa Luison na bana na mutuna esuga oyo papa Mena Itangu apesi ngai tango nini ososola ki ete tata Simon Gimbangu tozo sambela awa oyo akangi biso awa na kamba yende Molimo Mosantu biso tozalaki na Angola parce que mama na ngai azalaki na Kimbanisi te ntango ayebanga awa ali namoni mpe papa mpe azalaki na mitakiso mitika awa beni mpe mama na nzela ali bakomi mpe kobondela ntango aboti ngai ntango ayaka awa akoti eglise Kimbangisi ake na Angola aboti ngai ali aye mamaladi wana tu elekileki ti bacanga babetanga eloka kinini esalanga puta monene ali namona kaka chaque jour mama ntango naye kokusa age namona kaka chaque jour mama akenda l'église mama azomema ngai ali ntina komi na age aboye na comprendre église Kimbangisi. Papa Luison abiti akomi na age oyo nde okomprendre église Kimbangisi. Papa Chiko soki okoki koakompagne ye ekozala malamu mingi na mayo azoloba ntango akomi na église Kimbangisi acomprendre sikoyo ke église Kimbangisi sikoyo Papa Luison kotala age na yo na makambo ozali kobimisa
soki tolobi totuna nini okomprendre na église Kimangiste ozala na eza oloba yango bon nti siko na casquette wana na bibi loka bayi mokilo bakolanda yo nini oyo papa Luisan acomprendre na kati église Kimangiste na âge na ye oyo ezali papa Simon akipaka susu mutu te ya kotya elengi na ye ya malamu likolo meme awa soki obotami oza mwana moke obotami oza deja na masumu même balobaki oza deja angelu mais oza deja na masumu parce que obotami na mokili ya masumu na nkamba eloko namona malamu ntango nayaki awa donc namona kimia eza nango me bato mabe nde mitu baleki ebele na mabe a 1 2 lingoma na biso eza nango malamu me bakota bapaster bato mabe baza ebele 3 bakomi kosangisa na makambo ya libanda bakomi kotyango na lingoma na biso toke na 4 misika bapaster baliaka mbongo na nkombo ya tata Molimo Nzambe misika okomona moto azokangisa mondimi azokangisa eke oyo asalinga boye abengi pene basoda mpe bakoti na kati ya temple bayokokanga mondimi babimi na ye bapaster bamona yango ke eza lisumu te me omikangisi yo moko parce que déjà ozwi déjà litumbu moko ya mabe okangisi deya mutu mpe ekelemo ya tata Nzambe yo mpe ntango okende kuna oyo ndenge bakangelaki ye mpe ndenge mpe bakokangela yo tolongi nao a 4 tokesiko na 5 église na biso eza malamu eza église moko donc yango nde ekotombwama na église nyonso ya libanda mais bato ti lelo na basosoli te tozomona mpe bato bazoya bazokota na lingomba na biso bato ya malamu bazomercie papa Simon bazoyeba papa Simon mais mikolo koya biso mpe tozanga bosusu mpona nini bato mosusu bazawa bayebi na bango ata eloko te donc batendant vidia sitanoka bazimba mo bakomi ketindika ozosalaka makelele ebele donc ayebi na eloko te très bien bazwi ye kaka bavandisi ye place wana ke ye ayebi makambo nyonso ya lingomba oyo orke papa alingaka ne bongo me motu nyonso fo komipitisa bayekisa o eza teke ngaki ngandi naza motu moko makasi nayebi tu pa tata Nzambe likolo motu nyonso azalakanga na se ye nde moto azalaka likolo na kiti nde moko mpe soki totali baangelo bakozala mokie bato mabe ebele surtout bapaster bazali ebele mais tata Nzambe kaka moto akokatela bango etumbu ntango bakoya bakomona na ntango avandi na bale pantalo ekangami ye na bango akoka soki obima église te tokomonela bango kaka bango solo pasteur akangami na bango papa Luisan vraiment batata na bamama j'espère que boza komona comment la manière dont naza un peu perdu na koyoka kotala papa Luisan na âge oyo aza nango j'espère que bozomona ye très bien na âge oyo aza nango akundola connaissance ya boye na kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu papa Luisan kozoma pose moke tozongeli papa Chiko na ngambo na ye papa Chiko tolandi papa mena ntango elongo na papa Luisan mayeba oyo tokoyebisa biso nayebi te soki balobi tosala yango analyse na monene na yango parce que lobela ya biso deja ke ntango ekoki papa obimisa bana ya elile kasi profondeur ya makambo bango babimisi tokobango soki so eloko ya molia elembo te tikomi na eloko ya molimo. Oui, maman, tata Simon Kimbangu, ye moko na 1921, alobaki na biso ke non,
nzoto nanga oyo bokokanga yango bokomonisa yango pasi kasi molimo na ngai te molimo na ngai nde moto ekolibere Congo. L'église Kimbangu c'est l'église de Saint-Esprit yango wana lingomba ya molimo yango oyo parce que lingomba oyo soki papa ti lelo avandi kimia aza kopesa biso temps po tobongwana parce que soki ya telemisi nzete na ye ya molimo ekokanga bato na molimo so bana oyo bazali bana mike lokola tomoni bango na ba nzoto baza bana mais na ba âge bazali bankolo baza bato ya kala oyo bazongaka pamba te mpona koya koloba likambo ya tata nzambe mpona kotia likambo ya tata nzambe na nzela yango moni ke non oyo biso tozomona ezongenga yango te oyo tozomona ke baza kosala badefile baza kosomba bauniforme ya sika baza kosomba nyonso ce n'est pas bango mais oyo nzambe abombi bango oyo nde bana oyo baza komona pasi bana oyo baza kovivre toujours na likambo etali molimo bango toujours basololaka na papa na ndenge ya molimo ata amoni papa te mais soki abaki etala papa ezala pasi mpona ye bakotikeli nzela te eza pasi tala kaka nde papa Luzia azali na papa na biso kuna omona kino ezala pasi makambo oyo bazobimisa ezali makambo oyo kala mingi te elingo bandosalama bakimona mesu oyo tata alobaki yango ebandi kobanda kosalama mama parce que toza na bilembo ya ndenge na kati awa mama toza na basto ya ndenge na ndenge balobi awa soki natali na mboka nkamba tata lobi soki botali bato ya malamu baza moke bato ya malamu baza moke mais bato ya mabe nde baleki bato nyonso wana moto akobengana bango na nkamba kozala te bango moko bakosimba biloko na bango bakokende bakotika nkamba oyo parce que nkamba oyo eza na promese ya monene kati na mokili nkamba oyo nanu etongami ndenge elobamami te mama ndenge bible eza koyesa so nouvelle Jérusalem nanu etongami te ndenge tata dialunga na kiangani nzambe nkolo Yesu oyo atikaki ndenge nkamba ekosalama nanu esalami te parce que lingomba oyo ezalaka lingomba ya tata dialungana lingomba oyo mama Falone ezalaka lingomba ya tata dialungana eza lingomba na ye oyo apesaki yango na maboko ya mama na ye ntango azalaki kuna na bayuda ndenge tolobaka apesaki na maboko ya mama na ye mama Mwilu mama Marie yango ntango aza kokende aza loba mama tala bana na yo ntango aloba mama tala bana no bana mpe botala mama na bino yango moni lingomba oyo mama Mwilu moto ayaki nango awa yango moni tata dialungana atikalaki trop na mama na ye parce que po nini mama ne moto asimbelaki lingomba wana mama ne mutu asimbelaki nyonso mpona lingomba yango monaki te papa dialungana avandaki trop na mama Mwilu parce que balobi ville lingomba eza ya mwasi comprendre yende kolo Yesu falaki mama na ye amemela lingomba nde ana moki mutu na mutu ayaki na mission na ye na kati ya nzoto wana mutu na mutu azalaki na mission na ye tata Simon Kimbangu ayaki na mission te tokobandela yango eyo nyonso non pas le Kimbangu ezalaki na mission mpona Congo mpona Afrique oui ayaki nango mpona yango mission ya tata Kimbangu tata Diangenda ayaki na mission ya koteya africain mobimba ayaki na mission ya koteya biso ya kolakisa biso bonzambe ya sika tata Dialungana ayaki mpona koyamba biso nkolo Yesu na ndako tata Kisokele ayaka mpona kopesa molimo kati na kimbangiste parce que yende tata nzambe akoformer comme le Dieu le Père akopesa titre na le Dieu le Père yaki na titre ya tata molimo santo yango omona koformer na likambo wana yango tolobi no lingomba na biso oyo eza lingomba ya mosuni te bato ebele bazozonga na mosuni ce n'est pas mosuni nde moteta mosali c'est l'esprit parce que to tobenga tata Simon Kimbangu kianga ni nzambe tobenga nzambe na parti ya molimo oyo eza kati na ye molimo oyo eza kati na ye eza molimo eza kati na biso bato te eza molimo ya nzambe eza kati na ye mais alati nzoto wana oyo alati aza na besoin olata elamba ndenge temps eza kokende ndenge mpe mokili eza kokende yango omona kino bana oyo bazali ya bilembo bakobatama parce que awa soki yo oza na molimo awa okobima ndoki awa na nkamba soki mutu azwi mpeve
na kati ya nkamba awa zwi molimo bakobengo tior. Parce que pourquoi bakobengo tior? Bakobengo ndoki po nini? Parce que okodetecte makambo ya mabe ya bato. Parce que mutu tanga zo molimo azomona nyonso. Oaza na sima papa, yango papa aboya kama makambo wana. Oaza na sima papa obwe. Mais likambo tolinga te ekokota nango mama. Ekokota parce que l'église a molimo nde yango yo. Yango omoni ke belé balati na bango nzoto, mais molimo nde mutiza kosala kati na likambo mama. Merci papa Chiko. Moto na nga ezongi penza na papa Louison pe na papa Mena Itango. Nazali kotuna bino bambuta boye. Ndenge bokozala kato pe ndenge boya na nkamba. Selon estimation na bino est-ce que nini esalaka ke bo reconnaître baninga na bino? Tant on baninga na bino c'est que batu ya dimension spirituelle le lenge moko na bino. Mama Falon question na ya matata Solo mais na répondre en pour nanga na mwana na mwiza facile. Même na l'école des ala tanto bana kotanga ezala ke école epe kisolo kile oyo mama Luzingo bazana ba caché ndenge bandoki bamona oyo elimuta elimbo na biso koso na tali rabona ibida yo mwana tata simba yo ozana elimba 666 yo boité yo toza différent nzambe asala ba code oyo bana tata simba bamona pe ressentir pe affection mutuelle entre yo na ye neti courant moko boye ema ekangani te oyo aza ndeko na ngai c'est-à-dire tonatali namonaka esengo tozala nango te c'est-à-dire esengo ka nde tozalaka biso mibale po nzambe ayaki na bato na ye nde balobaka bienvenu dans le temps et les périodes. Nzambe ntango oyo ezali te tata Simoki Mbangu te molimo nde balobaki bana bakobikola mama bakolota ndoto eza ba makambo tata molimo mosantu déjà apreparaki yango ekosalema bolinga te ekosale makambo ebele ezaki o tata Simoki Mbangu azolobela bino makambo Jacob de Esaïe mais bato mosusu tourne makambo Jacob ne Esaïe esalemaki wapi ya memona Israël mais nga olobela bino makambo Jacob ne Esaïe esalemaki na mbanza sanda Abraham aza mtambanza sanda Isaac mtambanza sanda tango tata Simoki Mbangu akendaki na mbanza sanda si je me trompe pas so na 2001 boye soki 2011 boye tata Simoki Mbangu akendaki na mbanza sanda akendaki na mbanza sanda atrouvaki basuksi moko boye bapui wana depuis koko Abraham asalaki yango po eza mabomba oyo nzambe abomba likambo nzambe eza tellement ebele po soki tobadi yango tokobeta meme 2 jours ezosila te po mabomba eleki ebele mikolo mpe koya bible tokoredige yango bamakambo eza ke ndele balongola bango batia na faveur na bango biso bato mwindu tokobongisa yango toloba likambo tel esalemaki awa tel esalemaki awa tel esalemaki awa po tata Simoki Mbangu alobela biso tokanga molimo na eloko oyo ayibi po totangaka bible mais nzambe afongolaka biso bamémoire mpona nini po lobilobi tokende na mokili mobimba po biso tozozwa yango a partir ya source c'est-à-dire soki toye na nkamba tomona neti biso toza place mosusu c'est-à-dire soki toye na nkamba tomonaka mposa natikala awa mais eza ke oye ozwi obimi mpo okende kosala po tata molimo mosantu azotinda biso ke tobongola bapakani bakongwa te likambo mpe tunayobeta se te bapaster ndeko na nga alobi mingi mpona likambo bapaster bacomportement ya bapapa paster eza mpena mingi bien te tobatamaka na nsima tata molimo mosantu te
mikolo ya ba pasteur olala boye ba ko tikela nguma na porte so ko kite to bomio e ko salema po to mone ya vrai na ya faux nzambe azotambola na makambo na ya lobela ngake ya za 1000 pat azonga kasima te po pasi eleki mingi po soki nzambe azofanda kaka azoyokela kabiso kamawa pona nini nkolo yesu aza pembeni na ye po tata mole mosantu soki alinga boma mokili papa mbenza kiangani senga fukamaka tata limbisa bango bazoyeba te eloko bazosala po bazali bana mais mikolo ya nzambe akokitisa ngoya na ye bana na nzambe bakosepela mpe nkamba mpe baoyo basalaka badesordre na nkamba bakomona kaka pepa mabe koyela bango olali mpena boliseke bimio na eglise atongo tokobenga nao na nko ya succès wana nakomba tata mwana mpe tata mosala. Merci papa mena ntango papa Luisant tokomi na kokenda koclôturer masolo ya bisambo ya lelo et na bandeko na yo bana plus toyebi malgré âge kasi boyeli ozali na yango ezali ya bambula na yo te mais na bandeko na ota mosusu bana to mpe na baboti message olelo oyo ezali na nkamba mpona likapaka nzambe kosala misala message ya motuya oyo opesa na bango. Message ya motuya na opesa bango ya suka tolanda tata molimo sango totika mikuma ya biso oyo mabe tolanda nzela na ye parceke ye nde nzela lobiko ye nde yakomatisa yo na satana te satana tiaka alongolaka te satana atiaka me alongolaka te tata simonde azalaka na puissance ya kotia na puissance ya kolonga. Donc il accepte déjà yende nzambe ya mokili mobimba baeglise oyo nyonso oyo ba 26 oyo ba katolike ezalaka na biso lisanga moso totali mais desordre ye kokota na ngomba na biso topanzani baeglise ekomi donc partout baeglise na baeglise mais eglise kaka ezalaka kaka na kala kaka mission yango kaka ezalaka na kala 26 oyo kaka ezaka lokola ndele aye kosala kopale na nsima azwi ide ya kosala kopale na nsima mpenza nini mpe bato basali baeglise bon bapuissance mosusu omona motu na eglise azozwa mpe azosala magie takonso azingomba oyo eza atiango eza mokisi nguya tata nzambe mpe ana na fungoli te moto akozwa ngomba azwi atie ngomba azwi ngomba atie estce omona moto ana claire mona claire te ekolakisa kaka oyo aza moto ya magicien azwaka mpe ndambo bandango bapaster mosusu bauta awa so totali basolonaka na bato ya ngomba mosusu bapesaka mpe ide ya lingomba na biso eza boye mais jour bato wana bamona nakanisi bakokima mbango tia anda atina gomatadi bamona motu talanda bango bakimaka nini azobetabeta bino batibutibu me paster azokima tokomona yango na sisi nangamona kuma tutanga mama fala nana lobeloko moko elingama tata Simon Kimbangu Kiangani alingi biso mingi po alingi mokili na ye mingi po biso bato tozokokomprendre te eloko kaka salaka nga pasi fort po bakimbangi esebele tokota lola te wana deya eyebani po papa mbenza aloba yango mokili koya na suka oyo mokonzi nga nasalelaki ye akolobaki nayebi yo te mpona nini tozali kobanga nzambe te ya mibale tozokotosa mibeko na ye te mpe tozala kondima na ye te eloko wana misato yango esali bolingo mibeko misala biso bato
tulingo sala pe ba recherche te biso tosambela ne lingomba kiba pe lingomba ngona tosambela pona nini suka na ngona koswa nini ndenge na tosambela na lingomba oyo tango tata Simoki Mbangu alobake tomitongela biso moko alobaka ngo pona nini okoyeba source yango wana eloko esalaka biso bato mwindu bakimbaniste pasi po Nzambe azomipesa butu moi kofanda na biso kobene biso kosala manso po biso tokoka kolanda tokumikaka meme kotunaka ata na libondeli na biso tata Simoki Mbangu kana eske yo mpe nozali Nzambe poko Abraham abanda koluka Nzambe ntango ozokotuna tata Simoki Mbangu ye mpe akomibimisa nazali Nzambe boye nzali Nzambe boye ngandi nasalaki likolo na se c'est-à-dire tozangi nde koyeba Nzambe eloko wana salaka na pasi ke mikolo koya ntango Nzambe kolo eza kobeta clairon na ye oyo nyonso ya butu ekobima polele na miso ndenge tolokaka kimona meso ekoyinda ndenge Nzambe akoloba na succès libo Excusez-moi. Ingeta papa. Tokolo wa boya. Papa Kisolokeli. Aza S. Papa Jalungana. Aza K. Papa Jangena. Aza PKK. Nyoso tosali SKK. Banimi nyoso. Kamukili bokanisa na SKK wana. Bokanisa nini lobi wana. Namuka na sisi bomi. Merci Papa Chico, malheureusement il n'y a pas eu pour la conclusion n'est-ce pas topé aperçu général il y a ce jour la biso tozana on a Mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem comme tout tel c'est la biso yango auto clôturer ma solo na biso. Merci Maman Faloni, merci ezaka likambo oyo tokokamwa tokovanda totala bana mike bana na biso bapapa na biso na age oyo baza nango bwanya oyo bango baza nango ya kososola likambo ya tata Nzambe oyo mikolo ebele toyebi bango baza na yango te bana oyo tomoni keno baza koloba likambo ya tata Molimo Santu na kimia nyonso mpe na contrôle oyo kutu baza koloba eza mike parce que baza na makambo ebele mais lokola Nzambe asalaka likambo nyonso na temps na ye na ntango nango yango tozokenda nango na temps oyo mama ntango tozali tobaki non papa alobi tokomi na signe de temps basine oyo tokomi nango boye komolakisa biso nyonso eza koya alobaki pasi ekoya alobaki misère ekoya alobaki guerre ekosalama alobaki bokabwani ekoya yango tozovivre yango parce que ye moko kolo Yesu kuna na mboka ya Bayuda apesaki bango basigne de temps ntango bokomona boye ntango bokomona yebisi bango na kolongola eloko oyo na libota oyo na kopesa ngo libota mosusu bango bamonaki lokola baventure bango bamonaki lokola kino bango nde mutu bazalaki na likambo wana parce que basepelaka nango mais toyo komona kino kolo eza koyebisa bango lisusu pourquoi bino nazotinda baprophète ya ndenge na ndenge pourquoi bino naotindelo bato bateya bino mais bino boza koboma bango ayebisi bango omoni temple oyo bino oza kosala nango fier ekotikala désert bango bakamwaki bandimaki te ke non un jour Jérusalem elongo otikala désert nde omonaka ke non na l'an 70 général Titus romain akotaki na Rome ayaki à détruire Rome à détruire Jérusalem wana nyonso amemi biloko nyonso ezalaki na kati ya Jérusalem amemi babiloko tu ya bonzambe na bango yango ekenda na Rome tite omona kino wana bango apesaki bango mais kolo Yesu ayebisaki bango kino soki bozwi pouvoir wana mais bomema yango bokepesa yango na bokepesa na peuple ya au-delà de l'effluve d'Éthiopie falaki bazwa pouvoir wana oyo bazwaki na Jérusalem bayotika yango awa yango omoni kino pouvoir wana oyo esimbi Rome yango wana bango batikala na nyonso bacreye bavatican bacreye nyonso kuna na kati parce que kwa nini eloko wana falaki ya awa mais toyo komona kino bokonzi ona ekobima awa
tango bokonzi ya nzambe ye kobima awa ekobima na bato ya ndenge na ndenge. Tata Simon Kimbangu akoya ye moko te na mokili. Akoya Tata Kimbangu kanga na lobi ke non tata nzambe asalaka so moto te. Bato ka bazaki ya kala bango nde baza kobakisama. Nde tomoni bambuta na biso baza awa baoti musika na ndenge ya molimo. Mena bonzoto bana bango pembeni awa yende aza moko ya mwana ya soyo. Biso toyebi ke bato oyo bayambaka portugais tango ayaka mundele tango akotaka ayaki sika na Afrique bata soyo mutu bayambaka mundele bamemaki etina kati ya mbanza Congo. Bango nde bapeshe oyo bakotisaki mutu aliboso azwa baptême, ce n'est pas nzinga kovu. C'est bato ya soyo mutu azwaki baptême mutu aliboso epa ya mundele azwaka zaki bango bamani soyo. Barwa bango nde bazwaki baptême boso. Bango nde mundele na royaume Congo. Yango moni de papa na biso azali awa aza mutu ya soyo, mutu ya kala. Mutu asali makambo ebele na Tata Simon Kimbangu. Ndete bomona be papa na biso kuna yepe mutu mususu tango amoninga na musala na sali bango nde mbayambi ngai. Bango nde mbayambi ngai na kamba na esengo munene. Omoni ke non les deux papa o mutu bayambi ngai na esengo munene na kamba na musala papa shikodi kosala libanda tomoni makambo lobi papa sepeli. Soki papa sepeli biso pe to sepeli papa. Yango tozana papa shiko yango tokomona nyonso ba sepeli banda bakanga na ngai lilo oyo banana a tozaka na bango. Tozokimeka na bango. Eza likambo ya Nzambe mama Falon. Likambo ya Nzambe nde toyebaka ko maîtriser yango. Lelo oyo tokotisi lolendo ebele na likambo ya Nzambe. Mais toyesi bino ke non bokeba bana ya bilembo baza déjà awa. Est-ce que bino boyebi koko na biso oyo? Bino boyebi koko na biso na bandi momona ba photo na ye. Bomona ba photo na ye partout na mokili lisu moko. Est-ce que bino boyebi misala nini ya sali pona bino peuple Congo lelo oyo bokota bopanza bobi musala ya sali nembakala nzondo boyebi yende mutazalaki tango bakoko bakomi na kati ya matadi mama Falon. Tango bakoko bakomi na kati ya matadi fallait bakatisa na mupanzi oyo fallait bakatisa bakende na noki bakoko ponza edi fallait bakatisa fleuve nembakala nzondo omona na mboka moko za kuna babenga kaona mboka moko babenga de nembakala nzondo babe yango sanda nzondo eza na kati ya to katisi fleuve oti matadi okoti na noki mboka ngo yango wana yende mutazalaki lokola pont azali soki bakoko bangi bakatisa mai ya kozwa lokolo na ye avi lokolo ne abwaki na ngambo wana kuna nde bakoko bakoleka likolo na ye bazali ba oyo bayutaka na biso na royaume bakotaka biso na nzela royaume Congo tango towuti nembakala nzondo mais toyebi te bato nyonso wana bazali ba génie ya Tata Simon Kimbangu Kiangani. Bato nyonso bazali na kati ya kamba baza na kati ya nkamba baza na kati ya kamba bato nyonso monaka awa baza na kati ya nkamba soki toyebisi bino nde tovandi boye nembakala nzondo baza na biso bokoyeba te parce que nini baza bato oyo Tata Simon Kimbangu Kiangani avandisa bango tozasi na bakoko na biso ne tuti diatia bango baza bakoko oyo ya mystique oyo bamataka likolo tango toza koya na ba puissance na bango bakendaka likolo yeyo ya mataka likolo nde bolobaka Elia mataka likolo ye pa kenda likolo yango mona bato ya manyanga balobaka biso ba manyanga tokufa na lisumu te tomataka likolo ya mataka na misu ya nembakala nzondo tango baza kokenda royaume Congo po tosala royaume Congo oyo na kati ya noki noki ezali ville oyo eza na kati ya Angola soko oza na matadi okatisi na ngambo yango nde babengaka noki wana ezali esika oyo tango Kaini abomaki Abel tango akimaka na mbanza akongaki kobatama na noki yango bapesa kombo ville ya noki na bible mpe komama noki boketanga na bible omomona mpe akendaka kobatama me na kati ya ville ya noki akendaka kokuta deja mokili mpe akendaka kobala mwasi yango moni ke non toza na makambo ebele oyo ya kala mama Falon makambo ya Tata Molimo Santu soki tolandi yango na kiver blanc tokokweya
mais ceux qui te tiennent molimo nde to rester parce que pour nini to côté si sentiment les locaux va faire tes arôles comme Fallon ceux qui ont un micro na yo maman journaliste au bandi ko la na bato nyoso ba na ba fait tout na bango les lois ali fait ya nini les kamne salama ki ah biso que non na yebi na ngata yebi ka c'est mon tata c'est mon qui manque à nzambe point barre osomona il faut te yoko la histoire na biso ndi ya monde mutu et ko aider biso maman Fallon histoire na biso ya monde mutu eza ko mema biso boy mama bato baza ebele oyo ya lobi ke no toyebana na basine yo toni toyebana na basine eza na bato mususu awa bandoki pe bayebana na ndenge na bango baza pe na ba code na bango basalaka bana ya molimo ba pe na ndenge na bango batambolaka bana ya tata Simon Kimbangu Kiangani pe bayebani mais toza pe na bato ya tata Simon Kimbangu Kiangani oyo tomoni ke non toza na bango ebele ya moni ke non likambo ya nzambe eza kozwa retard eza kozwa retard kwani mutu asimbi likambo ya nzambe amoni nzambe mutu amoni nzambe famille na ye bamesana na bango na nzambe na kati ya kamba obela mutu pasi oyepa nzambe asambela yo osala boye o mwana osala examen d'etat oyepa nzambe po asambela mwana nzoka ne nzambe apesi biso mayele nyonso même na bandako soko obeleli ye okozwa ye toujours yango moni mama Fallon pona lelo toyaki pona kolobela makambo oyo na bapa na biso oyo ndenge boza komona bango awa toyaki na likambo wana likambo ya tata nzambe toza toujours convivre na les fêtes ya le 6 avril toyaki elongo mpe awa toza na mama Fallon accompagner biso na émission nyonso tosalaki oyo tata nzambe mo mutu apermetaki yango yango tosengi merci mama merci batata na bamama merci na bana tata molimo santo merci na bilenge merci na bayindo baso mpona bososoli mpe boyebi ya likambo oyo ndenge tolobaki na elema na biso ya liboso otutami na ndenge omoni biso ya elongo ngai mama Fallon te bandeko na biso ya mibali bambuta na biso toza na bon bazali na mboka ya nkamba bakangama na bambula oyo bango moko bayebi geste ya bolingo ekozalaka malamu mingi tozalaki na esengo ya koannonce bino n'est-ce pas ya koya na bi ya kotalisa na bino bavolume nyonso oyo tosali na pana biso papa Vita Chico soki nzambe abongisi biso mobembo ya Kinshasa mpe ya nkamba bavolume na biso etelemeli wana na mobongisa tata nzambe kolesutami mosanto bokomona biso prochainement kasi na esika mosusu mpona kaka bokundoli mpe bososoli ya likambo ya ntango li mosanto bambuta na ngai papa Menaye Ntangu papa Louison et papa Vita Chico ezalaki na nga esengo mingi ya koyamba bino na tata menga Makibango télévision mpona kokabola bososoli oyo na ngai moko te kasi na mokili mobimba oyo ezokolanda biso awa au travers réseaux sociaux papa Louison mbote na yo keke nyonso kombo na yo